congofrance.com. France pour madame na kati ya tranche de solara masolo politique ya mboka Congo mbwa asui mbwa botu nanga nini lobi tozaki na kati ensemble na kati assemblée provinciale ya Kinshasa ka ezalaka kisongi.com na kivigilance.com tozalaki wana tomonaki makambo elekaki nani ateki moninga balakisi biso tribalisme na kati ya assemblée provinciale. Bonjour président. Bonjour maman. Président, bolongwe ba combattant, bolongwe ba parlementaire debout, bokomi ba attaquant debout. Na ndenge ni président tozoye ba lisusu te. IDPS a besoin d'unité te. Bino moko bolobi non au tribalisme, mais tout le monde tribalisme ezo continuer. Bino moko pe ba kambio a IDPS to botikali boza ba ranking na bino a CC mingi. Bolingi ko trike mingi. O to mona ba musicien ngo to mona na kati ya IDPS. Parce que lobby na kati boza na 12 sénateurs, ata bo teka 3 mitu, 9 wana moko ku bakanga ki tricheuse. Secrétaire ozaki na oba benga nini bureau provisoire akero tricher mama wana tricher akeya continue téléphone na kata soutien akomi na kata isoloir alingaka nga photo tindela muto oyo apesa ke mbongo tindela photo ke na voter papa na pe seni vigilance abi lokwa ba fingaka nanga lelo vigilance bakangi mama honorable Masengu ba député mususu provinciaux tomonaki bango na ba hôtel na butu président inde ko zo ba mbongo ba combattant bolongwe ba combattant ba komi ba attaquant debout président. Merci madame. Na sepeli vraiment na motuna na yo et ça vraiment motuna moko capital ya tongo o tolamuki. Je pense que tu es dans le poème ya honorable Frank Diongo. Mais tango bandi ko attaquer nga na likambu o elekana ki lobi pona ba député sénateur biso toko kamwate. Lelo au moins 8e jour toti ko salana président Fachi makambo yo nyonso salami asalobaki na biso yango na Union africaine. Expliquer biso makambo toloba ngo tango nyonso IDPS ses états d'esprit. IDPS c'est ça ensemble ya batouté. Raison pour laquelle le somo na papet c'est na koufi mais c'est la seule lutte univers. C'est de la terre. Allô? Allô? Donc, comment on a libéré
Frank Diongo o bakanga na makambo na bango ya lokuta po l'état moyini l'état mo bomi alingi vérité te mais mona mboka alingi vérité bango bazoboya na vérité na ye yango bakanga ki ye na makambo na bango ya lokuta a partir lelo ya bimi nde esengo toza nango pona honorable Frank Diongo lelo balibere ye nde esengo toza nango yango wana. Ma question est pas non mituna na ngai. Ah, les journalistes na ça esengo makasi parce que eza honorable na biso asali tamoko ya mulai na prison to mona ka ete mais lelo to ane esengo po to telemi devant prison centrale de Makala pona ko bimisa ye to ye ko soye to za esengo ya makasi na biso toza na esengo makasi ndalinga nde abimi déjà parce que il est vraiment taming na kata prison azaki connaît makambo ebele azana ta sala te merci. Makambo ezoleka événement ezoleka lelo parce qu'honorable Frank Diongo depuis akangama kina makambo ke ezanga mutuna makolelo azali ko bima toza na esengo makasi MLP vraiment toza très content bila kona Frank Diongo jana bima na prison yo tuko na safari abima lelo abima mimi nashukuru sana abima lelo. Aujourd'hui vraiment nous sommes dans la joie. Événement ya bona le salamate banda mokile banda. Honorable Frank Diongo balobi suite faire ya ba opposant nyonso la République démocratique du Congo balobi à la idéologie ya Kondo Etienne Tshisekedi alobi lelo azoza la libanda atuko honorable félicitations na lolenge pena makama bozali. Chers journalistes, voilà la situation pour l'unité de notre continent en papa. Lelo, moi na mboka Frank Diongo, arozala libre. Moi, commenter ni nyokosala la biso lelo. Papa na ngai na pesi na nzambe merci. Komona lelo ndeko Frank Kobima libanda na 2 ans et 3 mois. Na kati na souffrance neloko ya salaki te a mérité souffrance. En tout cas, to pesi na nzambe merci. Yami balé tozo pesa ndeko Félix. Merci. Nandenga kanisi pona ndeko Frank aza libanda to pesi merci. Nazana minga kolobate esengo etondi komema susu ndeko Frank ozongise na résidence na Ngaliema. Eza esengo makasi pona ngai, esengo makasi pona peuple congolais na sukiwani. Maman. En tout cas la sepeli mingi la pesi nzambe merci. Nandenge mwana mboka zobima. Maman président la biso maman Nzango asi alobi toza ekambo ya koloba lisusu te. Toza ya posa ya papa. Ba maman balingi azonga na ndao nde tozalaki. Papa Félix to pesi merci. Ba continue to pesi ba merci pour na biso papa vaza zala kokoso. Frank Diongo quartier PMT. Kulu ne koma na quartier à danger kolo. Wana quartier ni wana. Quartier P na Kiba. Kulu ne koma na komini. Na komini Ngaliema na Kiba côté Frank Diongo avandi. Kulu ne koma kimia la raté place ya banda bakangaye. Kure beba, ma beba tozanga mai na kura. Donc ndeba libéré toza ya ko sepela to sepeli makasi penza.
a besoin que les prisonniers puissent sortir. Nous avons besoin de l'emploi. Fati, nous avons besoin de manger. Fati, nous avons besoin de l'emploi. Fati, les peuples d'abord. Fati, les journalistes doivent aussi se retrouver. Merci pour journaliste. Esengo tozana ngo lelo. Na yo journaliste. Akufi pona biso ba congolais. Lelo nenga bimi boy. Toyebi ke lelo Zambé a likolo amoni esengo makasi. Nenge peuple congolais lelo toza libéré. Lelo toza libéré. Esengo. Toyena biso ekwanga minde lelo. Po oyo azalo momba. En tout cas, papa, nazana esengo makasi komona lelo, papa na biso aza libéré. Kabila kanite lokola ye akangi Frank Diongo ye prisonnier na ye. Kabila komaki soka ke sokola memi Frank Diongo la douche ke lelo siko na ye ko confirmer que Tshisekedi aza président de la République parce que azo bimisa Frank Diongo na prison. Kabila ze lo côté en tout cas nazana esengo makasi pour lelo papa nanga na mone libanda pendant 2 ans na ndabo. Akobima lelo Diongo abimi ebisaki beoke Diongo aza vivre na bajadiste lelo bomona Frank Diongo aza mokili mobimba lelo bomona Frank
Come on,